au moninga soki na vandi silence soit na concentré voilà au moni makambo ya Jani nalingaki nanu nalobela yango te nalingaki vraiment nalobela yango te mais lokola otuninga ye mutuna nakolobela yango pona bandeko na ngai baafricain ou bacongolais bakinois oyo baza na mboka ya Kinshasa bacomprendre mwasi na ye wana labri na wana d'ailleurs je crois bien ezalaki na décembre si je ne me trompe pas ezalaki na décembre ou novembre auta obenga ngai abenga ngai concernant alingi napesa ye biloko po mibali balingaka ye mingi po mibali balandaka ye mingi yoka biloko po mibali balingaka ye mais lere na yo otala boye sui ntango natali na vandi na ye se epesa ngai kombo na yo non complet epuis tindela ngai foto na yo asali yango atindi yango na ye na consulté na temple na ye komona ye ke aza marié aza na mobali déjà abota na ye bana misato conseil nazopesa yo kutana na libota ya Jani senga bolimbisi pona obatela bana na yo senga bolimbisi po obatela bana na yo parce que libota wana eza ya kozoka motema na ndenge osali mwana na bango c'est ça. Alors nazalaki initié na religion ya Yam mais tango na betaki tour na grande vacances na village et pas ya papa na ngai c'est comme si un grand mystérieux atali ngai boye na lisu ya molimo parce que tozali na misu mibale mais tozalaka na troisième œil o ezali so ba fongoli yo yango obandi komona nyonso nde papa na ngai tango atali ngai ayebisi ngai mwana faites attention magie okomi kosalela eza ya chemin na yo te ngai ngonga na yo nano ekoki te sala nano betide na yo ovandisa métier na yo po ozala na bwani ape na notion bongo na ko initier yo na science oyo ya bokoko na yo bon kasi totala sikoyo bakoko nini bakopesa na kati ya ba cigarettes oyo merci beaucoup totala yango malamu yango j'espère ba cigarettes yango yo biso tango na lobaka je suis de l'ancestral dans notre coutume la couleur rouge c'est la couleur de la puissance bon souvent vous pouvez avoir soit tout la masse à mon bois qui nous aurions vu à son galé le qui a compensé vous bon souvent ou des la mon abima ou bana tansa ou nous en vimba za mwangana lengo tangu dombe na pour nous na kala nzondo tetia ba kluba mba wonsu ni kala pela ya usengo kwa de bon subiri na bantu tu batla mtu nzobe ko lengo kene ka ko ko balu sazi dalinga mingi kolobela makambo mingi ya ba musicien te po baza ba indiscipliné c'est ça na benga ka bango ba indiscipliné pourquoi baza ba indiscipliné et ça lokola ndenge na benga ka ba maître mususu na ba pasteur mususu les enfants perdus ba maître mususu na Kinshasa pe yebiki baza les enfants perdus mais lokola yo tuninga mutuna parce que mituna eza ya yobi ya eza ya ngai Frère Gola aza mwana oyo abimi d'abord na maboko ya chef coutumier malgré lelo oyo ndenge tolobaka tango mutu azwi makambo ya lukaki aforsaka nini susu te yango na lobaka jour mususu na émission batunaka ngai non wera son tuna loba tango azalaka parce que yepe azalaki mais Frère Gola aza mwana oyo abimi na maboko ya chef coutumier est-ce que lelo ozoyeba yango est-ce que nazo rappeler oyebi yango ke wera son azalaka chef coutumier na rappelé donc Frère Gola on dit les manzaka moi sinzambe sepe ya mboka oyo donc Frère Gola ne tombera jamais non na rappelé pona yebisa yo Frère Gola ne tombera jamais c'est ça na ko kina musika j'espère comprendre on comprend déjà c'est que makambo ya bana wana ya mike tika kolobela yango voilà. Bonjour et bonsoir, ça dépend vraiment de l'air. Émission Nabino et Cause Nabino va parler Nabino de tout le barakeno. Émission Zali, plateau de tout le monde présenté par moi-même Isaac Elele, contre-maître de la poste congolaise. Surtout moi, ma maman, parce que je l'aime, ma maman. Et tellement tous en moi de la femme, mais vraiment là, je tiens vraiment à saluer tous les mamans, vraiment au Balinganga, partout dans le monde. Déjà, là, je vois, lorsque je lobby tous les mamans, parce que moi, je suis surtout à maman, à Michou, moi, vraiment, il faut faire honneur à ma maman. La petite mot de la maman, maman Georgette, Chayane, maman Nayane, vraiment depuis Belgique, c'est ça, vraiment maman chérie. Et sœur Nadine Moula, si vous c'est quoi, tante Yabana depuis Belgique.
et na moi sur serre na Florence sous la Mongala à Paris la PC Mbote Zarami mina Irène Kanza. Là aussi je signale aussi à repérer sur Mbote na vie na patience ka la foudre donc depuis Londres balobi muto sa entreprise engagé Mindele et bientôt aux anakati ya mboka na biso et pourquoi pas venanga Francis Lukubi le mannequin de la ville papa donc 0044 et Chimiti Chiswaka papa na Miradi Chiswaka balobi papa confort vie à petit nae l'homme de surprise je te salue vraiment depuis Londres et Nathalie na kati ya Canada on a moni venanga balobi Rigo Timba le plafond de Montréal vraiment bazalaka wana pour na Rolanda petit na bango contre maître et venanga Cobra Mass depuis Belgique vraiment na isa kibino que non on a plaisir vraiment ya yambela bino invité na bino au balobi lelo vraiment to solo là bon on a déjà que nous kolongo na biso Kinshasa avec notre ingénieur Doule ya Takabir vraiment yé mutolobi que nous contre maître to beta mon tour na Congo central. Dans Congo central, je crois qu'il y a déjà besoin de paysages, c'est que tu es costaud la Makambuya, Bokoko, ou Balobaka, Makamamolimo, il y a monde spirituel. Donc, si dans le monde spirituel, déjà, on comprend déjà que notre il y a maman, il y a maître Obako René, Nakati, il y a Congo central, il y a maître Jida. Maître Jida n'est tous années na plateau na biso ya lelo vraiment na kosenga ya taka donc Douré ya Takabir vraiment mon ami mon frère ndeko nanga donc fungola biso vraiment merci beaucoup pour la refongola caméra ndenge na ngena fungola tous les gars pesa motena maître Jida bonjour. Oui bonjour ndeko nanga. Bonne santé maître Jida. Oui santé za vraiment kitoko nzamba zo batela samba bakoko na biso azo batela vraiment. Nzambe aza ko batela ngana ka seta susu ko lobaki non nzambe ya Satan ndaza ko batela. Non. Tango lobi ke nzambe ya Satana azo batela ngai na kamoka batu batunda mingi biloko la mais Satana azaka sekela mwa nzambe ti Satana aza ekela mwa nzambe meme ndoke so azilinga ke no loka kasa sambela kapeti meme moyibi so alinga ke ndo yiba sambela ka nzambe sunga ngai makambo nazo kende simba donc pourquoi pas ngai na reconnaître ete site on ta ye muto apesa ngai nyonso oyo lelo nazo salela bokoko eza ye muto apesa biso yango il faut na reconnaître ye. Si ça d'abord ba fanatique il y a émission na biso plateau de tout le monde ça d'abord bango nini parce que avant tous les cas question na biso otoye ko ya mbelo vraiment ça bango nini parce que ba msuba ko mono boye la télé ba nganga ta so mo la télé émission ya kimi mais ça va d'abord ba fanatique na biso nini o ba internet na biso ba ko na biso partout dans le monde lelo ko ça bango ko assurer bango na kati ya émission. Oui, nganga tangu batu bazolo bake nganga c'est-à-dire banganga baza forme moko kombo wana peut-être yango ebangisaka batu mais ngai nazali maître spirituel parce que je suis initié je suis de l'ancestral na utilisaka magie ou science oyo babengi 999 parce que toza na ba science ebele na monde ndenge toza awa mais ngai na pona na ngai na bokoko bien que nazalaka liboso initié na magie oyo ezali ya 666 na kozanga boyebi mais au moment oyo na yaki koya kozwa enseignement na mboka esika ya ba papa na ngai parce que moi je suis un fils de chef coutumier mon père il fit un chef coutumier avant akufa ndesima na ngonde atikala ki ko baptiser ngai na kombo na ye pe na pouvoir na ye c'est-à-dire nde na tikala na biloko nyonso ya papa na ngai comme si nde na lobaka mettre fois après mon père c'est moi donc je suis de l'ancestral. Chef coutumier. Oui. Voilà, je crois que nos fanatiques déjà Naomi Congo, donc Naomi Congolo, je crois qui déjà repose Naomi la star Naomi Makola aussi au qui d'abord repose Naomi parce que tous en mettre Jida, je crois que non avec un peu qu'on dévorer et au lobby qui non aux autres là 999. Pourquoi dans le monde wana yoni oponika kan rôle ya 999 wana izo jouer nini? C'est l'ancestral. Rôle ya 999 c'est l'ancestral parce que ngai liboso nazalaki initié na science ya bapaya oyo to bengaka ya bapaya le pourquoi eza science oyo ba mindele baya nango lokola tango nazako tanga na matadi nde nazalaki na jeunesse na ngai alors nazalaki initié na religion ya Yam mais tango na betaki tour na grande vacances na village et pa ya papa na ngai c'est comme si un grand mystérieux atali ngai boye na lisu ya molimo parce que tozali na misu mibale mais tozalaka na troisième œil o ezali so ba fongoli yo yango obandi komona nyonso nde papa na ntango atali ngai ayebisi ngai mwana faites attention magie okomi kosalela eza ya chemin na yo te ngai ngonga na yo nano ekokite sala nano betide na yo ovandisa métier na yo po ozala na bwania pe na notion bongo na ko initier yo na science oyo ya bokoko na yo omona ka bato bele oyo bayaka awa na ndako ngabi est-ce que oyebi makambo bayela ka ngabite papa na yebite nde
motema nango ayeko yebisa ngai ke ça va tango kozwa lisusu vacances bongo ya nakobanda ko initier yo nde papa nanga bandaki ko initier ngai malembe na science oyo etali ancestrale magie le plus puissant du monde 999 parce que tozali na 555 tozali na 777 tozali na 666 999 yende azali lokola yaya donc mama nde lelo oyo tango na ye ko comprendre papa na biso na ndenge ya banseignement oyo azali ko pesa ngai nde na yo ko comprendre non il faut na lande puis a insistaki alobaki bien que non ndenge na zo lakisa yo makambo oyo yo nde ozotikala na mokumba ya famille nanga charge na boyi ko tikela yango na ba neve nanga to na ba petit frère nanga me na opesa yo yango parce que yo oza mwana mbuta nde na zo pesa yo yango nde sima nango nde na ndimaki kolanda enseignement oyo pelelo oyo na ye ko comprendre que eloko ya ko defisa na eloko ya yo moko eleki nécessaire eloko ya yo moko lokola science oyo ya biso ya bayindo yango oyo donc ba noir nyonso tozali na kati ya 999 na kozanga koyeba nde esika oyo moni bato bazokende ko sadere na ba magie mususu mais sola ndi pas en réalité éclaircissement ou soit réalité ya likambo emona na kanango te na ba magie bango baza ko salela donc voilà et moi on a ngoté la magie au sale là qui mettre Jida ninga olobi keno azo yango epa papa na bango et na yebi keno na minsi oyo donc balobi ba dégâts Schengen et mami depuis Paris vraiment balobi le passeport rouge à Kolanda venanga yo balobi tati di kambala mobile pembo aussi mbala des zamba ba Kolanda vraiment mettre Jida ninga à expliquer et mettre Jida na kati sikoyo ya 999 wana quel genre ya miracle ou ya miracle au basalaka bosalaka d'abord na kati wana tozana ba makambo bobikisa d'abord nini voilà tokolo ba se presté bobikisa d'abord mingi nini OK non ba tout balandi bi oh c'est que neto mona ba église biso toko tanga ba kombote église wana te bango balobelaka boy balobelaka libala balobelaka nini ko na kati vraiment ya 99 wana bolobelaka d'abord nini to bobikisa nini vraiment en tout cas voilà merci na mituna na yo na moni penza oza maele yango moni bakulutu baloba mwana oya tuna kaliaka nyama ya bokila te merci en tout cas na féliciter au makasi d'abord et puis bouti musika pona koya ko retrouver ngai awa vraiment na volonté na d'abord na bosali na pesi bino na no merci na koya ko koma isika na mboka isika oyo ngai na vandaka vraiment na remercier bino d'abord bon ngai na kati ya magie oyo ngai na salelaka ya bokoko na ngai na sala ka makambo ebele ndenge na uta koloba liboso parce que ba magie nyonso oyo bomonaka oyo mike eza ba magie oyo botami na 999 parce que biso ne to konzaki mokili pe to konzaki Afrique na Égypte tango zoyo ka keno na Égypte ça dit quand on parle de l'Égypte c'est les noirs bango nde bato bakonzaki Égypte alors kuna nde sika bayaki koyekola mai oyo nyonso lelo oyo bazo sala ezo sala bango tromperie ako na kozanga koyeba nde bango bake ba changer yango forme mais forme o ba changer yango ezo pesa nango pe recite penza na bato te ngai na sala ka makambo ebele na kati ya magie ya bokoko na ngai na sali saka lokola ba maladie oyo etali ba maladie chronique oyo ezaki ba maladie démoniaque oyo etali biloko oyo bino bolukaka oyo etali lokola ba bonheur lokola ba sac du bonheur caisse du bonheur valise du bonheur en quelque sorte nkutu voyibokila ya muki Congo parce que j'espère bien que bozana kati ya Congo central il faut pesa moi je suis au Congo volibokila ya nkutu mais pardon porte-monnaie bino bobenga ngo porte-monnaie mais pas na biso na bakoko na biso depuis tango ya kala babenga kango nkutu alors nkutu yo beno la kuma bokuli la porte-monnaie magique or que pas na biso awa benga kango nkutu mais nkutu wana yango monaka parce que autrement appelé bobenga kango porte-monnaie mais be to bokuli la nga yo nkutu parce que moi je suis au Congo tout fait de père et de mère je suis au Congo 100% alors na kati kuna na pesa kapena kodia parce que ça va pouvoir ancestral et ça va valeur o ezako présenter qu'il tire na biso o ezali na kati ya ancestral donc voilà bato yo mingi ba metungisaka banga ka bakanisaka o kodia ebomaka o no esenga ka makila o esala ka boye parce que toute chose peut tokolo ba toute chose peut il y a des nango ezala kana na kati nango wana ezalo kola nini il faut comme ça na mituna pona na comprendre pona na expliquer par exemple olobi kodia ezana condition te porte-monnaie magique au benyango nkutu ezala condition moko na kati wana te non en tout cas yango monaka iloko mususu nga na kamwaka bato misusu ndeko na ngai na koki ko bombela ote na lelo na zoyebisa yo vérité pe bandeko ba Holanda biso ba comprendre réalité ya makambo yo ngai na zolobela tu vois
conséquence nango oyo batu babangelaka omoni na kati ya magie ya bokoko na biso oyo nzambe ye moko tata mokeli apesa biso ndenge na lobaka tout moment à chaque communauté à sa culture la culture na biso ya bafricain tozali na ba manière oyo ba ancêtre ba épargner ba danger wana ba danger wana ba épargner ba danger wana de façon que non et ko kosenga sacrifice humain te po bango moko ba mipesaka déjà mbeka pe bango moko déjà ba sacrifier mais ba mona que non na eleko oya biso ba kotika biso na bongo te yango ba longola yango ba ya ko transmettre yango na ba forme mosusu donc magie oyo ngai na salelaka franchement je jure eza na sacrifice humain te sauf yo oko remplir kaka ba condition na yo condition comme nini ouais. Lelo oyo tomona quand même ok na hôpital ba traiter yo j'espère fiche ordonnance tout ça ko somba bakisi comment ngana kamwa ka batu misusu oyo balobaka oh non mbatu musiango zomona yango eloko na lobaki liboso eloko ya ko defisa na eloko ya yomoko eleki na valeur parce que lelo comment yo oyeko zwa biloko oyeko signer charge moko boye pa ya mutu moko lokola ngai maître Jida mais siko na commission susu liboma est-ce que ça na sens te biso et simplement il faut remplir ba formalité na yo ndenge na otoloba lokola ozoke na hôpital ozobela omona kake bakosenga yo osale sa fiche wana ofutela ngombongo bakopesa ordonnance wana kosomba bakisi po yo omela mais na biloko oyo etali na niveau ya spiritualité ngana sala kaka devi na ngai na saleli yo devi tango lingi no ngana za na posa maître ngana za na posa nazwa kodia na saleli yo état de besoin oyo esengaka na kodia no kodia na yo pozwa yango ezosenga au moins autant main d'œuvre na ngai ezalaka autant abu pia esili na pesi yo ba principe ndenge basalelaka yango yo obandi kaka ko respecter ba principe wana na l'action biloko oyo baleselaka kodia ezate ke makila et simplement eza biloko oyo batekaka na bokoko yango na kolakisa yo moni okobanda kosombaka biloko boy après autant de jours okobanda koliaka biloko ngona munoko okay ofuli yango wana kodia ezu makasi osengi monta oyo kosenga ebimisela yo okokende kuta yango ekobima wana eza pena délai nango kodia ezalaka na délai te sauf po kodia ebungaka kodia ezalaka na délai te kodia ye soki ozo kipe lisusu te ozo lesa ye te akimaka ye moko alimwe parce que kodia ezate ke batambolaka nango ndenge batambolaka na nkutu oyo bobengaka porte-monnaie ye aza bongo te kodia batiaka ngo na ndaku na coin moko boye chambre wana ou place wana batu bakokendo simbaka te parce que azana ba principe na ye ye alingaka ba impureté te soki oza na yon oza purifier te avant que simba yango il faut purifier lokola tozalaka na babiloko tosalelaka comme bato po lelo naza ko expliquer bino bien nyonso te na ko citer bino aw mais lokola tozalaka na masanga ya mbila babengaka nsamba oza na makasu oza na luzibu oza na tondo lero zu yango ok olie yango osimbi yango soki oyeba ki osalaki rapport sexuel olekisi nanu 48 heures et puis osokoli biloko wana lokola bansamba bakasu batondo baluzibu osokoli yango ose purifier nzoto nde ok osimbi ok obeti osimbi olobi posa oyo yo oza nango liboso ya kodia na yo nde kodia saleli yo posa na yo wana tu vois alors na nkutu oyo to bengi lokola nkutu lokola oyo bino bobengaka porte-monnaie wana ngai nasalaka ngo na contrat wana ezalaka ka contrat nango ezalaka ya 10 ans yonde muto koyebisa ngai no nga naza na besoin porte-monnaie na nga ebimisela nga $500 par jour non ebimisela ngai $1000 par jour ebimisela ngai 2000 ebimisela nga 5000 c'est-à-dire nga nasalaka ya 500 ya 1000 ya 2000 3000 tili kolo nde place wana na koyeba kosala calcul ya biloko ekosenga ekota na porte-monnaie na yo po ebanda kobimisela yo mbongo tu vois donc ekozala na retomber mon côté parce que yo opesi mbongo na yo mbongo oyo yo opesi nde sacrifice na yo yango wana. Je crois que notre zawana nakatoma muke maître Jida sacrifice no yango wana avant tamso na meka un peu parce que na bi que no batebele vraiment ba kolanda biso libana mboka baleka koyeba lelo oyo entre ba musulmans basango na bino bokoko si to koloba banani batu bapesa d'abord batu makambo ya vrai. Bon, j'espère na tangela kiyo ba qualité ya ba science tozana ngona monde. Tozana tangela kiyo ba qualité ya ba science tozana ngona monde. Biso tozana na 999. C'est que bino bozali kolo ya nyonso. C'est-à-dire biso tozali kolo na bango. OK. C'est bango pe ba na bino. OK. Bango bayaka epa na biso ebele to initier. Oyo même lelo oyo. Ça va bolanda to beka pa comprendre. Ebele to initier.
ebele to initié bien sûr yango moni ezopesa ngai kanda balere mususu kala mingi te nazalaka mingi na bisidi ya kubanda ko citer bango ba kombo te mais kokoma na tangu mususu boyi na kozongela bino suna plateau awa un jour awa ndenge bana ko bengi sabino boyela ngai na plateau na bino ndenge boye awa pe na kubanda kotanga bango ba kombo soki bazo comprendre makambo nga nazo yebisaka bango te parce que mingi bayaka awa bayaka ko contacter nga mingi babenga kanga nazana besoin ya boye nazana besoin ya boye osalela ngai boye mais à la fin bazo kota bazo loba makambo mususu mais na coin azokende kosala makambo mususu oyo ya yeko luka. Mais balobi bango est-ce que bango bayaka pas la bino bapesi bango bapesi mbongo na bango ape bango bakosa makambo na kisa. Bien sûr ata opesi mbongo na yo mais luka ola kisaka pe ba valeur oyo ya muto ya zo sala yo ozomona eza lokola ndenge balobaka na muto oyo azokabela yo mbisi na muto azola kisa yo ko péché yo ko lingana ni me ko linga muto azola kisa yo ko péché po mukolo mususu ya ko zala te yo moko kozwa ndobo ke ko péché na mai. Voilà, Roswando Boro pêché dans maï, je crois que donc d'où les Takabir et je crois d'accord nanga et balobi qui n'a pas si mot na Oliva d'abatu les mekese donc il a pas si déjà pas pile via petit naïe dans à pleine émission et n'a pas si les amis de Junior Malaïsa moté belé bébé tout Bolou avoma depuis Paris balobi Big Show Bolou avoma depuis Paris je te salue vraiment balobi Gaulois vraiment conscient et c'est ça condoléances c'est vraiment ce tout ça mundu balobi c'est ça condoléances na madame Flore Tianga vraiment donc Flore Tianga vraiment je te salue vraiment depuis États-Unis balobi c'est ça condoléances parce que je trouve la vraiment moko wazaki très cher na famille na yo na moni tonton Dan qui est notre CG na les amis de Jean Malaïsa pas trop fils vraiment bien surtout vraiment na leki na kopesa bino moté na yebi ke no lelo oyo batu belé ba problème ya finance et era batu bazoka contre maître yo sur la cana maître au son maître mais toujours mon miracle mon côté parce que si tu occupé dans l'église il y a beaucoup de personnes qui dans l'église pour na zo miracle au monde on va appeler ça miracle à libala na poto on va appeler ça miracle songolo paka to ko cité et na habité maître Jida na minute oyo na habiki no monde et bah toi c'est pas un monde au pour baby qui nous un nazo aux porte-monnaie magique parce que au lobby mi porte-monnaie magique et un thème à place à porte-monnaie magique est-ce que c'est possible et maître magique abimisa biso mbongo ba fan na biso to ba internet na biso au baza partout dans le monde ba les garomona que non makambu ya zolo bela porte-monnaie magique parce que aye ma porte-monnaie magique wana ils a le kuta abimisa mbongo pour les garomona n'habiter ceux qui maître magique maître Jida pardon a roki ko ça la biso genre ya miracle wana donc yo lingi kaka il faut basala miracle démonstration il faut exactement parce que nga déjà na moni miracle na moni maître Jida et ba internet suko parce que ba otala ba lobi que non pour nga na landaye vraiment na ya kozwa na porte-monnaie magique kutu wana mukongo azotala bi kutu wana nga na poto wana na besoin nango il faut quand même aller quand comme on a miracle. Ça va bino bolinga kaka bomona miracle mais loko na koyebisa yo na kosala yango parce que bosengi yango ouais ben internet souvent bo c'est là OK na kosala yango parce que bosengi yango na ndenge bosengi yango eza nazo sala yango na ndenge na kosala yango na suka na kotuna yo olingi na sala lisusu nini voilà ah vraiment donc parce que ngai mettre excusez-moi mon muke mettre aux côtés sur na yo donc d'où les atakabir vraiment je crois lelo vraiment tout ça pour ba spectacle sikoyo ba miracle ndi to mona ba pasteur ba koisa ba 4 fois 5 fois lelo mettre lobi kino azo sala biso science ba miracle ngai ta otangi ba koma ba pasteur te to ya wana skonde o sala miracle wana skonde après skonde ba no sko expliquer you know est-ce que oyebi pasteur tel mwana namonaki oza komela cigarette pesanga cigarette mibale wana pesanga cigarette mibale wana parce que bango balingaka miracle lokola bango balingaka miracle pesanga cigarette mibale wana voilà cigarette mibale yango yo toleki komona cigarette mibale omoni oyo j'espère ozomona yango malamu eza cigarette mibale yango yo ouais bango bino bolingaka mingi bango balingaka soit ba téléspectateur balinga mbongo oui ba internet na biso vraiment bango balingaka un peu yo lingi na bongo la cigarette comme mbongo ouais ba internet ne bazala besoin siko ba mona pour ba comprendre na sala franc na dollar bon na ebité wana za siko choix na yo mettre oyo ko bimisela bango bon kasi totala siko yo bakoko nini bakopesa na kati ya ba cigarette oyo merci beaucoup totala yango malamu yango j'espère ba cigarette yango yo biso tango na lobaka je suis de l'ancestral dans notre coutume la couleur rouge c'est la couleur de la puissance et la couleur jaune c'est la couleur de l'intelligence. Merci.
Alors, au moment que nazo sale la couleur rouge, je crois que oyo eza dra yango yo bozo mona yango eza couleur rouge. Na koti siko na puissance. Pour na kosala siko yo miracle oyo bino bolingaka ou ba téléspectateur oyo bango balingaka. Yango yo awa oyo ezali ba cigarette na oyo na sengi ba pesa ngai yango yo awa. Ezali mibale. Alors total la makambo yo bakoko bakosala na kati ya ba cigarette oyo. OK. Natie yango awa yango yo moko pe yango yo nalingi yango wana nalingi yango oyo ezali kani na ngai tango nazoloba ke après mon père c'est moi, c'est-à-dire nazana ba pouvoir lendo bansisila lendo kyokyo bansisila kwa sediame yikia kyokyo isadilanga na temu loko la kyaki kampamba ko Luis di kwa ku mpasi vo Luis lo baka mambu evulwa mona mambu momo lusonga munza wasila kitu kombando sasa pamoja na limangu ponto de basolanga limangu byao koza tundombele kwa kulumuna lendo ne kwa tulendo ni kalindi kwa kwa kulumuna kwa wasila mpaka pamoja lendo kwa kingolo za ngapi nafanya silence hapo tutala tulika kutala nini mete lendo kwa awale ga usala miracle na hiyo zolile vunki la bezi dibika babaka lunato mpase fo bafutuki la bonzo bezi di zolile fo bakitoka ni sidiaga ko kadi bonzo mabalombe lebika mafanga mamakala bonzo inga ingeta. Voilà, tuzawana toujours kotala vraiment ceux qui vraiment en réalité mbongo ekobima na kati et donc maître Jida Yowana azo sala spectacle naye ou azo sala miracle naye totala ceux qui mbongo ekobima na kati et na éviter ceux qui vraiment ba internet na biso bozat beaucoup zala d'accord na o maître Jida ako sala vraiment Yowana ako sala Yowana zo panza ye tozomona neni comment azo sala tozomona voilà tout le monde franc et bimi d'abord voilà 20 000 tout le monde 20 000 et bimi voilà et tout à l'heure pour acheter du $. Tu éviter voilà deuxième yangoana voilà tous les kanakotala voilà, on est là, donc il y a toujours $, on a tous les cas comme on si réellement ils ont $, ou ils ont $, voilà. Voilà, bolingina komona j'espère yango omoni yango 20 000 donc yango na lobai ke ndenge bo sali effort ya kokoma awa simba ezateeskobanga te simba le sala yo eloko te simba ezali juste cigarette mibale ezalaki yango yo voilà na $, yango wana cigarette yango wana ezalaki mibale yango wana voilà peut-être kokanisa ke non na lingaki te peut-être omoni ke na luki déjà transport na bino hein. Voilà. Merci beaucoup. Transport Nabino. Voilà. Donc il va les faire aussi voilà. Déjà transport Nabino. Voilà. Donc donc voilà. Na maître Jida. Tu habites le lot to mona milinga côté vraiment ba pasteur. Tu rappé ba pasteur ba repa Nabino. Est-ce que c'est vraiment il y a solo au ba passer ba sala ki bazo rapper pa na bino ngai na lingaki nano olukaki bikamwati oui na leki na komona yango parce que to moni ba osengi bakoko ba leki na kopesa yango bon sikoyo oyo eza mai omoni yango ouais mai yango yo eza pembe voilà deuxième étape voilà omoni mai yango yo kasi tango boloba ke angaye pasi nde nayokaka na motema tango nazotala bandeko na ngai bayindo ti sikoyo bozo comprendre te qui est de l'ancestral. Nani azali na bokoko pe nani azana bokoko te. Nani azana makambo ya solo pe nani azana makambo ya solo te. C'est ça.
mai yango oyo bino bolobaka ono yo iswa bongola mai ekoma vino. Voilà. Kasi nazo bongola ngo pezo koma vino. Voilà. Mai yango oyo. Totala. Omoni yango mai oyo eza pembe. Te mai oyo soma mbela misu na ngamoko wana mandakola da soma meva misu na ngai. D'accord. Bakanisaka te ke ona biso pa ona mboka nyonso ya ville koma za awa tina kati ya mboka. Mai yango oyo natie yango awa toujours nazolakisa na yebisaki bino ke no nazali na couleur rouge pe na kotaki déjà na kati ya puissance parce que dans notre coutume couleur rouge ezali totem oyo ezalaka ya puissance. C'est ça. Mai na biso yango oyo na zipi yango. Évangéliste David King depuis balobi na mboka Washington, évangéliste David King yanga yaya tout ça toujours wana na Alex Etima beau séjour na kati ya Dubai wana movi Alex Etima Moja musique ozomona makambo toye na Congo central kwa osala recherche masanga merfinga mabal Stanel Mizwa total toujours eloko nini maître Jida a kosala la biso parce que to moni mai et ya lobi ki fa bon lango vigno ba pasteur lelo awa to ana bino awa ngaiti maître Jida muto kosala makambo. Lendo kia kutulombele kutulendo wakuna lendo kia kutulombele bonso vavo patu vavo iswa tula mazama mbwaki nzolevu wasonga lendo kia kumpasevo bonso ba ubezi liba mona bimangu ye bana tansangu muza mvimba za mwangana lendo kia ngudombe ne punto ino nemba kana nzondo tia bakuluba mba bonso mbikalo telama ya lusengo skadi bonso bulina bantu tibakila mpenzo levo lendo kia nikakuluma kambanu sawazi. La transmission de Ketoro Monawana, est-ce que c'est réel vraiment maître Jida akobimisa biso oyo ase awo aisaki biso akobimisa tozawana toyebite ceux qui tokomela yango ceux tokomela yango peut-être bon ngape masanga pe ceux qui pe masanga bon mikolo pe na komela te bon na yebite ceux qui tokosala ndenge nini totala eloko ezobima. Voilà, balobi ezaji. Omoni yango bandeko. Omoni yango. Omona ki mai biso surtout. Tout moi directement et comme ji à rouge. Biso ba toboto ka ba passer ba sara miracle. Yango yo awa. Bo omona ki yango. To mona ki mai, internet bo mona ki mai te, ngapela mona ki mai. Kana oyo yo za na ngoto somba ka place moko. Place moko wa. Omoni yango. Bandeko ngamoko naza temo ki ngai attendez tango bakoko bapesaka pouvoir na bango ba remerciaka bango. Yango omoni na beti maboko pona ko remercier ba ancêtre na ngai. Merci. Na makasi na bango pe ya kolakisa ba force na bango. Parce que tango tozolobela na kati ya ba pouvoir ancestral, l'air tozolo kolakisa ba force ou ba valeur oyo eza ba indo nyonso oyo bango babungaka. Yango omoni esika tolakisaka ba valeur parce que osengaki démonstration yango na lukaki ke nini lisusu lingi to sala yango na lakisi yo lisusu. Voilà. Démonstration mosusu. Voilà. Alors ozali même na États-Unis d'Amérique, ozali même na France, ozali na Belgique, Allemagne, Italie, ozali na Pakistan, partout dans le monde, Afrique entière, Angola. Nayebi ke no bino bozali ba client na ngai oyo, boza Johannesburg, na Afrique du Sud, na Pretoria, bozali pe na Tchad. Je salue aussi Papa Bosco na Tchad. Toujours na Silate. On a toujours na temps. Toujours na Silate, Nazali.
Donc partout dans le monde, oyo ozali, so contacter ngai. Voilà, opesa numéro de téléphone. Okozwa ngai. OK, so contacter ngai makambo na yo nyonso na oyo natangi na oyo natangi awate. J'espère que continuité ezana no mais so lingo contacter ngai. Plus 243. OK. 84 68 41 778. OK. Plus 243 84 68 41 778. OK. Wana numéro ya maître Jida 24 sur 24 heures. WhatsApp appel normal okozwa ngai. Téléphone na ngai ekangamaka te parce que ngai nazana ba groupe électrogène awa na salelaka nazali na ba panneau donc naza to téléphone ekangamaka te. Téléphone ekangamaka te avant de poser ta sous question na biso ya suka la pesi mbote na ya Willy Moucheni code ya mboka et pourquoi pas c'est passé aussi na ya Willy au hasard na porte wana mutu. J'espère yango yo awa omoni yango hein. Ouais. OK et pour na kolakso ke eza vinu nazomela yango. Voilà. Yango wana bomoni maître ye moko aleki na komela yango vraiment et vraiment bato belé vraiment o bokozali bako vraiment kolanda biso bobenga maître apesi numéro na ye ya téléphone. Maître lelo oyo toza na actualité ya mona mboka Gianni o azaki artiste et comédien na biso et je crois que na yo auti kotika biso dernièrement awa et na bi ko zape mutu za na kati ya réseaux sociaux et loko ni d'abord ko loba o loko ni d'abord sali au moi pasi na liwaya ndeko na yo Gianni là je tiens salo aussi mauvais vidéo Charlie vidéo vraiment oiseau recruté ba combien de vraiment na balbi na matongi wana boke des répétitions mais na papa ndika azawana on répond biso. Merci beaucoup. Au moninga soki na vandi silence soit na concentré voilà. Au moni makambo ya Gianni nalingaki nanu na lobela yango te. Nalingaki vraiment na lobela yango te. Mais lokola otuni ngai mutuna na kolobela yango. Pona bandeko na ngai ba africain ou ba congolais ba kinois o bazana mboka ya Kinshasa ba comprendre. Moi si na ye wana l'abri na wana. D'ailleurs je crois bien ezalaki na décembre. Si je ne me trompe pas, ezalaki na décembre ou novembre auta obenga ngai. Abenga ngai concernant alingi na pesa ye biloko po mibali balingaka ye mingi. Po mibali balandaka ye mingi. Yoka biloko. Po mibali balingaka ye. Mais là na yo tala boye suite on a tali na vani na ye pesa ngai kombo na yo non complet. Et puis tindela ngai photo na yo. Asali yango atindi yango. Na ye na consulté na temple. Na ye komona ye kaza marié. Azana mobali déjà abota na ye bana misato. Na yebisi ye oza mwasi ya kobala. Biloko zoluka mobali na yo aza incapable ou comment? Na sepelite ya kopesa yo biloko oyo. Susi na ngai ezali ovanda na mobali na yo bosolo la malamu. Si y a des problèmes oyo ezotungisa bino na lingi bo ranger yango po bozwa solution bo continuer ko vanda na kimia. Parce que ngai na pesa ka batu conseil. Ngai naza lokola bato oyo te oyo bayaka na ba internet oyo bakendaka soki wapi ona talaka balaya mususu boye balobaka ba n'importe quoi. Ngai naza ya bajar wana te. Ngai mutu soka yeko zwa makambu epai na ngai liboso na consulter ka temple po na kopesa ye conseil. Natala chemin za normal ya kopesa ye biloko oyo ou pas. Nde place tango na yeko consulter l'abri na wana mwasi na ye na yebisi na kopesa yo biloko oyo te. Ngai pe naza mwana mobali même na soki nazalaki maître spirituel te oyo naza na vision te na monaka soki olingi opesa ngai osala nga makambo oyo to osali yango ndeko na ngai est-ce que ngai ekosepelisa nga ekosepelisa ngai te yango na pesa ye conseil na yebisi ye zonga oyeba kosolola na mobali na yo bobongisa makambo nyonso ezotungisa bino boyeba kobongisa ngo po bo continuer kovanda na mobali na yo mais omonika yo kai conseil na pesa ki yete lelo siko to komi ape Gianni akufi te Gianni akufi parce que boyaki koyoka conseil nga na pesa ki ye pe na boyaki kosalela ye musala ngai naza wana te pona kosalela yo musala parce que ngai nazwa mbongo epa na yo pona vivaka déjà bien
na vivaka déjà bien. Papa kotala moke oyo te. Non. Je ne suis pas irresponsable. Je suis irresponsable. J'espère bino moko bomoni ndenge boza wana. Boza awa boye pamba te parce que boza bato et puis na comprendre te ba recherche na bino eza makasi. Yango moni na senga ki bino d'abord merci. Na senga ki bino merci na ndenge bozui courage ya kokoma esika naza pe boya ko interroger ngai bosala na ngai émission ensemble. Vraiment na sepeli na bino makasi. Et là on est dans la famille Gianni pauvre. D'ailleurs nazo yebisa nde mwasi naza ndana na place ya mwasi. La brina wana nazo yebisa ye très bien. Po olandaka ngai, po obenganga. Obengaki nga année passée. Conseil nazo pesa yo. Kutana na libota ya Gianni senga bolimbisi. Pona obatela bana na yo. Senga bolimbisi po obatela bana na yo. Merci. Parce que libota wana eza ya kozoka motema na ndenge osali mwana na bango. C'est ça. Po makambo yo bandaki yango otungisaki ngai mingi. Otungisaki nga mingi. Maître tout ça sala boyizonga ngai na pesa ki yo conseil. Mais oyokelaki ngai te. Na ebite soki okenda ko consulter ba maître oyo peut-être basala ka bato mabe oyo bakendaka o baza le po bino bolingi ba nzambe ya bopaya bolingi ba science moko oyo eza ko nyokola bino. Tu vois maintenant aujourd'hui place yoza au moniteur que place oyo yango na sengi na ye akutana na libota ya Gianni asenga bango bolimbisi une faute avouée est à moitié pardonnée. Voilà les lots. Asenga bango bolimbisi pona ko batela bana na ye. Voilà. Mais sinon soki asali yango te aluki même malheur na libota ya bana na ye. OK. Po Gianni esi akei. Mais na kosenga pe na les familles ya Gianni. Soki la brina wana ye asenga bango bolimbisi ba accepter ba limbisa ye pona ko batela bana na bango parce que présence ya bana wana eza kolobelaka présence ya Gianni. Merci beaucoup. Je crois que question vraiment souka tema tozana maître yo azara toujours apesa makambo pa batu. Maître lelo oyo tozana des actualités oyo eza na Kinshasa ya ba monsieur congolais. Eza ya mona mboka Feregola. Oaza moko pe wa Congo central a robeta concert na ye le 20 et le 21 na Adidas Arena. Tous appellent l'album Ouchobima, il y a mi-ange, mi-démon. Chemin de la gloire, vraiment bolimbi sangai. Bolibika par rapport au héritier otanabi vraiment au ba na moni ba journaliste bila ba internet au bazala nzala libanga ba leli libanga héritier otanabi bwakinga te ser na fifisiwa. Gérer kaka ba journaliste ba internet au gérer ka wana batika kolela trop ba mabanga na c'est pas bien na kati ya télévision do musicien moko ayebinini a kosala. Tout moni chemin de la gloire, il y a héritier otanabi ou teko bima, tous appena à date où il y a Adidas Arena il y a le 20 ou le 21 mon amboka faire la pona yo état qui est maître spirituel au kolo banini na ba des événements wana e utiko bima conseil européen ça donc faire gola na des arena na ozo mona concert wana ndenge nini et pour album pe rituel tanab est-ce que ko frapper tu ko frapper té bon d'ailleurs eloko moko na koloba bien que omoni Dalinga mingi kolobela makambo mingi ya ba musicien te po baza ba indiscipliné. C'est ça. Na benga ka bango ba indiscipliné pourquoi baza ba indiscipliné. Et ça le quoi ndenge na benga ka ba maître mususu na ba pasteur mususu les enfants perdus. Ba maître mususu na Kinshasa pe yebiki baza les enfants perdus. Les enfants perdus. Mais le quoi yo tuninga mutuna parce que mituna eza ya yo biyano eza ya ngai. Ouais. Feregola aza mwana oyo abimi d'abord na maboko ya chef coutumier. Malgré lelo oyo ndenge tolobaka tango mutu azwi makambo ya lukaki aforsaka nini lisusu te. OK. Yango na lobaka jour mususu na émission batundaka ngai no wera son tuna loba tango azalaka parce que yepe azalaki mais Feregola za mwana oyo abimi na maboko ya chef coutumier. Est-ce que lelo ozoyeba yango est-ce que nazo rappeler oyebi yango ke wera son azalaka chef coutumier? Na rappeler donc Feregola on dit les manzaka moi sinzambe sepe ya mboka oyo. Donc Feregola ne tombera jamais. Non na rappeler yo pona yebisa yo. Feregola ne tombera jamais. C'est ça. Na koki na musika j'espère comprendre. Je comprends déjà. C'est que makambo ya bana wana ya mike tika kolobela yango. Voilà. Mais na biso que no Feregola ne tombera jamais. Album de rituel tanabe chemin de la gloire. Yango na biso que makambo ya bana mike wana na kokota te. Na biso nde makambo Feregola ne tombera jamais. Makambo ya bana mike wana ye okota yango te baza ba indiscipliné bagolwa boko ka makambo boko maté na ba commentaire ko sala quand même bien parce que bagolwa ba vrai golwa lokwa banasi ba c'est les VIP l'international yako ya maître Jida
po yoza goloa erozo kamaka ba indiscipliné boye ya ko yambe ko sala quand même bien numéro na ya wana pesi ya wana et ba je crois ba goloa surtout vraiment na pesi bino mbote na ba radiateur na pesi bino mbote et loko ni peut resenga d'abord pour tous ceux qui sont habitués tous ceux qui s'y déjà et koyoka guerre ya fali pupa na mona mboka feregola. Bon, omoni na kati ya muziki eloko nini oyo esalaka guerre mingi batu mingi ba comprenaka yango te eloko esalaka bango guerre tango bazolobela no polémique eloko esalaka bango guerre parce que l'air bazomona par exemple le padre akoki koya pa na ngai akoti na maison na nga et fali aussi aye na maison na ngai omoni tango baye ko tuta na esika moko nde place ki bombanda ebotaka batu bamitungisaka mingi te nde eloko esalaka kaka bango polémique wana ezala ezaka ka juste ndenge bakendaka ko tutana na ba maison nde baye ko tutana baye pa nanga fali aye pa nanga fere aye pa nanga batutani na maison parce que ko découvrir pona ko yebisa yeke no o mais intel pas azalaki awa tozalaka na ye yepe mais intel pas azalaki awa alors faut baluka bameka na batala na ba position est-ce que oyo ngai maître saleli ngai eleki ya ye ou bien oyo maître saleli ngai eleki pe ya ye ou bien eleki ya nga donc yango ne loko ebotaka polémique voilà je crois yango na ebotaka polémique vraiment et balobi ke no to pesi bino surtout mboto bolandaka biso balobi les choses de bien ne durent jamais et mikolo to kolobaka pasika kezaka kino bato balingaka mingi bango nde vraiment bazwaka et bazwaka ba choc makasi RP muto akokota na vie na yo akopesa mutema na ye linga pe kolinga ye pe na ndenge ya solo yo pe ero kolinga muninga ero kopesa pe mutema na yo talaka pe ba précaution est-ce que muto na kopesa mutema alingaka nga to alingaka nga te keba ko pesa mutema makasi mais muto yango akontaka ote azakana muto lelaka na ye maître je crois to komi na suka émission na biso moi deux personnes au kozala na bango o leka ko pesa pe o rappeler sous bato pour la troisième fois ou deuxième fois numéro no ya téléphone. Oui, justement que na ko rappeler bango numéro ya téléphone mais nazo rappeler bango nano parce que mingi bazalaka distrait na kolanda. OK. Yango nazo rappeler bango ngai nazali maître Jida. Je suis de l'ancestral. Nazali na makambu ebele na salaka. Oyo totangi na awa totangi na kati ya télé mpena oyo pe totangi te. Sadinga na salaka nkutu oyo bobenga ka porte-monnaie du bonheur. Na salaka sac du bonheur, caisse du bonheur. Na salaka pe kodia. Na pesa ka protection. Na bureau na yo ndenge osalaka wana. Ndenge babundisaka yo na baninga na yo. Ndenge babundisaka yo na baninga na yo. Tango omoni ke no ozwa protection na protéger yo. Protection ezali ata ke enda ke wapi eloko te akodenda. Ozana boîte de nuit, ozana magasin na yo, ozana mesa na yo, tout ça otekaka so contacter ngai na kosala yango. Ba maladie chronique ezali diabète kindoki, tibera kindoki, mbasu, tout ça consort. Na on atangi te contacter ngai. Oko contacter nga na numéro nini? Plus 243 84 68 41 778. Plus 243 84 68 41 778. J'espère que numéro na ngai bokomona yango na se wana oyo ezako circuler bako ezape bakomi yango maître Jida. Donc numéro na ngai yango wana bo contacter ngai posa na yo nyonso besenga na yo nyonso yo oza nango partout dans le monde oza même aux opportunités ya koyate na sala même partout oza na musika je suis capable de faire ça parce que je l'utilise la magie qui transforme les poisons en médicaments. Les poisons à médicaments, merci beaucoup maître vraiment to ingela nangonga na pesi docteur As Jafar le cosmétologue le plus expérimenté balobi docteur As Jafar le patron docteur vraiment talapé kananga parce que ni tukolo bato lo ba contre maître alaki la kobeba ali no télé 50 vraiment na yebi que ali no télé 50 doule ya takabir vraiment il faut vraiment na télé 50 wana po ya ko sala stage juste na kata télé 50 ali no télé 50 mona kasi ya papa la biso Jean-Marie Kassamba na pesi maman nanga Edwige Ndongo maman prophétise vraiment depuis Paris na pesi mbote na pesi mbote na Kertisia Mabaya famille Mabaya mobima pesi mbote Jean Simboyo Nzamba wifi na kati ya Yolo bana Yolo Nord vraiment Clément Cécial ma petite sœur vraiment Clément Cécial na pesi mbote Amira Kassai na pesi mbote place Ozali et na pesi mbote na honorable Jéridika la Majed honorable vraiment et maître Azali awa balobi parlement wana ezosenga protection ya Nzambe et ya bokoko na biso Patricia Nzeka mama mokonzi Patricia Nzeka mama mokonzi te sali vraiment place Ozali et na pesi susu mbote na balobi nani wana Tabichou na pesi susu mbote
maître, je crois que tu as mis souka na émission biso merci ndenge vraiment le kena ko yamba biso na esengo na plusieurs le kena ko longola biso na Kinshasa oyi na biso na kati ya mboka edo ko ya Congo central et je crois que non awa to solo mingi sur naturel ya vie na biso na éviter ceux qui okoza na message ya souka parce que tu as mis dans la souka. Oui, OK, message nanga ya souka ezali s'abonner massivement à la chaîne Oyo. Vraiment s'abonner pour balandaka toujours ba news ya Maître Jida et puis pour bénéficier na makambo ya Maître Jida ba posa na yo ozana yango. Nyonso Oyo yo lukaka na vie. J'espère au contacta ba te belé na vie. Est-ce que ozwa déjà réalité ozwa yango te. Lelo Oyo ba yeli bino recherche ya chaîne Oyo na kati Maître Jida ba yeko sala découvert ya Maître Jida na zawana. Bo contacter nga na ba numéro Oyo numéro nanga ona utopesa bino ekanga magati. Alors numéro wana ezali plus 243 84 68 41 778 plus 243 84 68 41 778 mbote na banyoso oyo bolingaka ngai pe oyo bolingaka chaîne oyo bosabone. Maître Jida eza la question moko boy bato mo ba to komelanga sikoyo velanga kamsi Camille Makingo de génération à génération et président il a parti à papa biso Moïse Katumbi depuis Belgique président balobi Jojo Mbayo na peso mbote fondé du pouvoir vraiment balobi Blaise fondé du pouvoir balika otuna est-ce que Maître Jida a kotangi na tabiso quelques pasteurs te oba repana. Merci. Bon, justement ngai omoni nalingaka confusion te nalingaka mingi confusion te par rapport ya bato oyo balekaka mingi na ba internet oyo bakendaka ko sala babiloko moko à n'importe quoi. Bon ngai nalingaka mingi kotanga ba kombo ya bato te parce que baza ba partenaire na ngai yango moni nalingaka mingi kotanga ba kombo na bango te. Mais souci na ngai ezali nini bino ba pasteur oyaka pananga oyaka pa na ngai te zala reconnaissant oyo eloko ozo salela ba prophétie ba délivrance ozwaka yango epa ya nani yango souci na ngai ezali bo banda ko dénoncer parce que soki bino bo bandi ko dénoncer te dans quelques mois na lobi bien nga moko na ko banda ko dénoncer bino keno yo oyaka epa na ngai donc voilà c'est ça.